Bandeko babolingo boza na kati ya masolo ya Jonas na kati ya épisode oyo ya masolo ya Jonas toza ko entamer toujours toza ko continuer avec dossier ya Fifi Siwa oyo ya perdaki grande sœur na Selete si. Alors ba internaute bazali ko comprendre te ndenge Gloria Olangi a commis partout par rapport ya ndenge a se comporter mabe par rapport ya likambo yo baza ko condamner biso pe batu ya ba YouTube batu ya ba page ya polémique ndenge toza ko continuer ko tia Gloria Olangi yango comme si asali bien te asali mabe. Alors ba internaute balingaka makambo ya mabe yango wana boza komona partout baza ko tia ye bato baza ko supporter baza tellement ebele pe. Donc boza ko découvrir yango kalate ba mo ezali neti hypocrisie. Donc azala hypocrite ba mo ezaneti vérité alobi na ekaka vérité même nzambe pe batu mususu bazomona neti nzambe aza côté ya Gloria Olangi. Donc wana ba congolais ya lelo kokamwa. Alors kota la boye neti Gloria asali mabe, moi je crois que devant Dieu asali na ye mabe te alingi kozala hypocrite te ndenge to mesana boza ba ennemi mais jour ya matanga ki ennemi esili mais après matanga rando ezongi. Est-ce que nzambe akosepela na bino? Donc c'est-à-dire nzamba akosepela na Gloria Olangi. Voilà. Alors deuxième commentaire oyo na kopiaki pona koya kotangela bino awa boyeba mutu ya ba congolais ndenge za kobaluka actuellement. Kasi ba hypocrite bafinga kasiwa lelo a kitisi mai ya miso Magali Kiadi Olangi azana ye vrai bomola te ndenge alela ADT po bazalaka ni na problème pe azalaka vrai. Olangi alingaka batu ya solo soki olieye cesse asanzi yo mutu na mutu aza na ndenge na ye. Donc voilà ba congolais pona buzoba ba congolais ba komaka ba analyste bazongisi biso na liwa ya ADT bomona te ndenge alela ADT po babandaka ko yokana azalaka vrai. Donc nga nazotanga kaka ba commentaire soki bosalaka rando pona blague eza batutu te alobaki tour na ye bokipepe ye te. Gloria aza vrai, elle n'est pas hypocrite ni sentimentale lokola congolais ndenge akoma. Donc aza hypocrite te sentimental te lokola ba congolais ndenge bakoma. Donc voilà bato na éviter ceux qui baza batu ou bien ba machine ou bien ceux qui ba congolais ou bien ceux qui pe bato wapi mais ba ebi lingala. Vraiment en tout cas eza maloba oyo nakuti en ligne. Alobi penza vérité bomoni vérité alobi penza vérité bosolo lakate na matanga okokende. Pourquoi botika hypocrisie? Il fallait ko yokana eza na batu baza boye eza ki motema mabete kaka vérité. Donc motema mabe peza mo mususu oyo na bosanaki ki motema mabe boye o bazolo bango baza tellement ebele mais muto siko ya za côté ya batu oyo baza komona comme si Gloria Olangi ane motema mabe te. Alors je continue. Je préfère la franchise de Gloria que l'hypocrisie de beaucoup d'entre vous. Vous croyez vraiment que Karine azo compatir sincèrement na Fifi Siwa pour asali vidéo na kitambala ya noir na moto ngam na bakisi hein? Ça se voit et se sent que azo cholaye oyo pena. En tout cas naza d'accord na moto te. Ça se voit et se sent que aza ko cholaye. Alors donc bon na invité hein, na invité biso to moni mutu a compatir na batu bakufi na mai. Alors
ko se voir wana ko se sentir wana donc nga nga na mona na tala ki vidéo ya Karine donc en tout cas je ne pense pas que aza hypocrite. Je crois que aza la mawa siko ya Fifi siwa particulièrement wana naza nzambe te, mais comme à exclure yete hein, à exclure ye parmi ba famille oyo ba kufeli batute, c'est que mutu quand même eza ko sala na façon moko boye oyo la majorité ya ba congolais ba trouver yango bien hein, sans ki fanatisme nga déjà na la fanatique ya mutu te, mais mutu peut alaxi na été kaza fanatique ya Karine Mokonzi ou bien ennemi ya Karine Mokonzi, mais selon ye alobi que Karine aza hypocrite. Moi je trouve que en tout cas à se comporter normalement hein, toute la hypocrisie de côté, à se comporter vraiment la façon moko boye oyo bato ebele ba moni normal nga pe na moni normal pour cela à exclure Fifi siwa, c'est-à-dire donc azo continuer rando, mais hier au moins à suspendre rando déjà ça ne va pas ba vie na ba rando donc na ba conflit ya likamoko boeza lango kutu danzete ata sokeza danze donc nyoso ekoleka. Alors pourquoi la vanité de vanité? Au moins elle n'est pas hypocrite. Misusu bakendeke matanga, ensuite 2 jours après mafinga ezongi ba bongisa ba comportement na bango ba chroniqueur nyoso bo bongisa ba comportement la bino ngalalanga chroniqueur ti ngalalanga mutu akoloba donc commentateur analyste. Gloria n'est pas hypocrite. Botikaye voilà azala batunaye oyo baza d'accord asala nini asala mabe asala malamu d'accord. Ye Fifi siwa afinga Karine, mais tala lelo oyo Karine a présenté ba condoléances. Omoni rando eza na sukate, je préfère Karine Mokonzi que Gloria Olangi. Mtu a préféré na Karine que Gloria Olangi. Et bon on a la préféré nani? Nga na mtu akoloba. Donc naza commentateur analyste naza ko commenter par rapport ya mutoyo aza na muto aza na actualité en ce moment là. Karine Mokonzi azalaka toujours en actualité, Gloria Olangi pe azalaka toujours en actualité. Voilà, malgré bango nyonso mibale des fois bazalaka en actualité na ndenge ya salité tout ça, mais donc biso tozaka kabatu ya koloba par rapport ya oyo eza ko salima. Voilà, nazo sukisa avec commentaire oyo ba congolais namoni toza na mémoire muke Gloria alekaka na ba émission ebele alobaka na eke soki azana rando na mutu akosala hypocrisie te, soki akufeli kokende te yo pe soki okufeli akoya te. Namoni te wapi problème eza te ke na kote lié pardon. Voilà, donc nalobaki yango na ebandeli mo ezalaki hypocrisie, vérité, nzambe, tout ça, mais sinon te eza marambo oyo ba congolais baza kotala actuellement baza ko compatir na Fifi siwa oyo baza na mawa oyo baza nanu ba ime ba oyo misusu oyo bon pesi ba raison na bango pourquoi baza ko compatir na été ba boyi ko sala hypocrisie ba boyi ko bima ba hypocrite bango pe nga personnellement la conseiller na nga mutute pour na boyi ba salela nga ba live ya ko finga tout ça. Donc awa moyen la répondre bango ezate nature ya ba vidéo na nga eza bongo te, eza kaka direction oyo culture na biso ezokende na direction ya mabe. Alors ba oyo baza koya ba oyo ba ebige bango pe ba ko rejoindre internet, eza très important koyeba ko chipoter ba appareil bien pona
ozala pena trop en contact na batu misusu pena trop te. Donc tant beaucoup mis en contact, oza déjà focalisé, oza déjà na identité na yo et ce que simbité bokabwani sans ko koyeba na trop. Et le important eza kozwa temps pena ya ko analyser batu ndenge baza ko fonctionner, ba conception ya ba émission, ba conception ya ba chaîne YouTube, to chaka ba chaîne YouTube pour ezaka ba émission te ba type ya ba personnalité. Comme ça, tant on crée le gonayo, na lobagango awa ki récite za ebanaka na concept, o tche le moko boye oyo, ils ont un conflit d'intérêt. Na peut ça exemple langai avec nature donc catégorie, il y a ba vidéo nangai baza tellement ébélé. Sur la monnaie les lo que Gloria Olangi a sepelité ou bien a sepelakate, na ba analyse nangai na salaka, na koki nangai la zappé. Mais à qui pas ngate ngapi la zalaka na ba réserve parce qu'il y a quand même élément moko boye oyo donc il y a toujours en actualité aza pe parmi bateau baza en tête donc aza azo peser un peu ko perdre épée et ko donc ça la ngapi na bien te mais sinon je n'encourage pas ba mutema makasi ya boye et je n'encourage pas ndenge ba finga na kawana donc ba rando ya simple. Ils ont rando que tout est ba buzz. Il y a simple, ils ont ba buzz neti, il y a trésor pour tout. Donc ils ont l'isolo ga compliqué et s'il à partir wala mutu na mutu a développer na marque na e. C'est vrai que kofi ngapé zala ki mwandambu parce que batu ya mitu ba ezika bazanga kate mais nature ya l'isolo ezala nangoka compliqué, c'est tout. Ba buzz ya bongonde ngala mona ngo ba buzz un peu neutre soki eza vrai te que mayamba azalaka mama ya soki eza vrai que mayamba azalaka mama trésor mputu et oyaki eza kaka donc buzz quoi soki eza ki azalaka mama na yete o mona ke donc eza buzz moko oyo tolingaki mutu a récupérer mwana nae mais esimbate. Donc c'est un peu ça. Ngala mona on est li solo kaka et beta maki li solo compliqué. Ba buzz ya bongonde un peu ça va. Donc c'est un peu ça. Bateau bozoya vraiment pour réfléchir pendant bien besoin temps ya ko analyser ko ya ko concevoir le logo moko boy oyo. Et donc mutu soga moni mutu. Donc déjà oyeba te. Sogo provoquer batute. Oyeba te batu ba oyeba ke te mutwana a répondre à répondre au soki yo au bandaki so bandi na mutute mutako lobana ye parce que yo au sali kombo parce que au comme na statut moko boye comme normal Mike Kalamba so za iga mutu apama pamba ne bo mona ba responsabilité ba vandi pe boye bazo traiter dossier à Mike Kalamba eza statut tant comme na caché donc makamuna yo batu ba go discuter ngo. Alors, yo soko bandi peno concevoir le mobo chiwana soke simbi batu bako banda woloba batu pe bako yeba kete mutuana afingiye mais ye afinga ka batute donc ozala ngo pere impact penate ozala distinguer ozala na place na yo quel que soit makambo banzoi bampuku ba fourmi bazoloba loba ozala na place na intact. Je suis Masolo ya Jonas na lingi bino trop. Merci beaucoup et je dis bye bye.